Comment Moutaro? Comment on dit? Alors, comment? Avec Monsieur Ugochukwu. Abaki. Abako na document mo wazana maboko na yo est très important pour naye. Na kama ki. Document nini? The document. Document. To Mr. Frederick. Yango ezali ya Mr. Frederick. I think it's the same document that you guys helped me. Na bande za même document obili bosunga ngana kele kozona ndako wana. If he is looking for the document. Soko luka document yango. Ezala ba détails bancaires na kati nango. C'est qu'il y a quelque chose de suspect dans la kati wana. Ezala mutu mo na kati ya villa wana o travailler na compte ya Monsieur Ugochukwu. Sans que Monsieur Nana yeba et puis mutu wana luka ki kufa ya Madame Frederick. Do you know this Mr. Ugochukwu and est-ce que oyebi Monsieur Ugochukwu ngonda mutu msusu azo luka ye? Monsieur Ugochukwu azali gérant numéro 1 ya entreprise ya Monsieur Frederick. The other person looking for me is Mr. Ugochukwu. Et mutu o msusu azo luka ngai sûrement ezaka ye mo Monsieur Frederick. Oui. Vérité yango je bimi. En fait, on a makamuke. So quand on dit skido, quand on dit kata nango. So Idris. Idris, boss. Mais la biso skido. On comprend de masolo ezali. Abi faut pas sur la skido. Pes abi a pes. Nanto sisi na yete. Ba yeza na posa zo nanu mbonga ba kotika ani. Nanto finaliser na yete. Okay. Ça va? Non, c'est la peine là, il faut finaliser. Ok? Policier m'a bien qui inspecteur Gosier. Pour nous saler si que mutu moi bien qui a lobby que ayebi place à skido. I call you here. Na bengi awa. You can work you. Po na me osola na yo. You see that job where you collect. Omoni kopo wa pesa ki wana. How me look that water already there. Na lingo tala mai wana za wana. Tala mai wana. Go there. Kende wana. Your hand come out. Sokola maboko na obimisa maboko. Oyoki nga. Sokola maboko na mai yango wana sokola maboko na obimisa maboko. Boss. Abeg, no vex. Paro ko tombo ate. Idris, you self know now. Idris yo mo yebi no. Na me use my hand fine now. Copy yo eza copy na ngai. Eh. Ah. Idris. So now one takes time. Donc, so trust me for this job. Bolimo ba doubler ngai ba doubler ngai na copy na ngai na ye nango hein. Eh aussi maté. Eh boss. He might tell you. Tikana ibisao. Bobi tumsa te. Find that girl. Na oluka fiyo na ngai moko na osala ngona nde na ngai sali sungi na bino. Skido. Go tell the person. Que yebisa mutu atinda kiyo. Ah pese kopo yo. You know they do. Yebisa osala ngote. Hear me. Oyoki nga. This job like this. Kopi yo ya boye. No go good for you. E amala te pona yo. Flesh. E ko lia onzoto. Your blood. E ko melo makila. Come on hand. Bimisa maboko na kati na mo. Na yebisa dia na siliti. So you go take. Nde na lobby. Ndenge pe yo osala. Edi baba. Adi baba. Edi so na you. Edi donc eza yo. Yo vraiment Idris na ngai. Donc ngo betanga musinzo boy. Eh Idris. Skido, I've written in the call you. Skido, ni na ngo bia ko. I don't tell you say your head no correct. Na yebisa ngo mutune za normality. For ba, they play for your head. Mutu na yo za normality. Diamba ngo beta yo musique na kata mutu wana. Qu'est-ce qu'il va pas là yo? You go like do this job. Come Donc olingo sala musala oyo. Au détriment et fina no risque fina yo parce que biso bien que musala za malamu te pona lo. Ila musala no. Skido. I don't follow you talk. Na yo kinde ko lobby. Man to man. Mobile pe mobile. Street to street. Balabala pe la balabala. Your head. Na moni mutu na yo. What have you? Oza moto na moni. See. Yo kaka. Listen what I tell you now. Yo kaka na Tell ebisi you yo. one more time. Na ebisi so mbala mo kaka. This job. Kopi yo. Hand for man. Longola maboko na yo na kati na mo. Sino te ko lia mutu You yo. already hot have you?
Oyoki ngai? Omoni mutuna zomongo moto, hein? My own horse. Place moto na ya mutuna wene suki. Place moto ya mutuna ngai bandi. Stop. Now my own start. Oyoki, hein? Place kiliboma na suki. Place ya ngai bandi. Meka. So meki ngai. Oh mona. Like Bizo. this one pikin you want some bread. Okanzi omoni ozomo amuke. Oza posa mela no? O mela no? Now we, Zela. the protector. Moni fi ono luka wana. Biso to batela ka to protéger ka They ye. run documents with this girl hold. Eza document moko fi anga za nango. The man will send you. Document na muto A tinji yo. document listen and go jail. You go rot, die for jail. Soki aza na posa document na ka azozela ka document wana. Yebisa kokufa kotika kozwango te. Kill her. Okay? Get the document from my hand. Before person will Parce que avant qu'on soit document pas fille wana, il faut que boma la fille wana. Pour qu'on soit document wana. Et avant boma il faut les par biso. Na solo no mobali na mobali. Na expliquer pourquoi. Ka soki moni ko za mayele te. Et pour la teti. Sala ndengo olinga. Yango na lobby déjà. Ba expliquer ce qui de que moi na la moyen là parce que biso ne to battre la cahier. Ah. So you mean say Capon talk to Donc kapo lobi na yo vraiment skido o tielemi pe toujours kapo azo ba na biso so lenga ka kapo azo ba zo ba pe bo ni ba tu biso za mi santé na no za ngo skido za muté falo za la même kuluna na santé boy o za ka wana skido akei Idris guys, boss. baya boss I know my guy. I don't trust this. na ebi skido bien na za confiance nete On the plan something. I don't trust them. na za confiance te Guys, baya I dey come. na oya ifana landela yo muto Idris alobi azo ya ifala landele kapo muto boyeza muto memeni maka ma dialogue te ma solo te aza muto mo okilse mo kiki mo pesa nga mot d'ordre ena tokise ma kofi ba moko no ekoki Skido akei mais Idris pa alobi kaza confiance à Skido te ekosuka boni dans ce film amone mbumba lana bokebi nyonso Idris ye wana mpe nsima bango nyonso baza bango bakuluna mais du moins groupe au depuis bakutana na Ani apparemment baosala mpe baopération so ya mabe te c'est comme si Ani aye kosivise bango mwa moke Skido otalatala toujours gauche ah keke ye wana azwi mwa tricyclette wana donc tricyclette donc neti mwa véhicule moko à trois pieds à trois pneus babe yango tricyclette et na Nigeria babe yango mimi keke ekosuka boni dans ce film et Idris alandaki Skido ake wapi Skido alobi ke asala makambo na ndenge na est-ce que Skido ayoki avertissement ya grand maître ya kapo ou bien Skido akosantete qu'est-ce qui va se passer soki asantete qu'est-ce qui va se passer koboza te bese Frédéric mpe alobaki ke aza na mposa travailler dire atia ata paquet en G comme ça azwa groupe oyo nyonso ya ba Idris bakoma na ngambu ne comme ça balivre bateka batrahir Ani et soki yango esalami ekosuka boni restez à découvrir na 12e saison ya film oyo portez-vous bien. Oui, salut à tous les amis, à God's Love International Venture Glive en sigle Nzambe ya pambola bino. Partout vos amis na RD Congo, na Angola, na mikili nyonso ya poto Nzambe ya pambola bino. Toye lisusu na série na biso Adventure of Annie, chapter 12. Aventure ya Annie, chapitre 12. Aventure ya Annie. Perle Chim. Annie, Ejike Asebu. Monsieur Frédéric. Emeka Darlington. Alors jouer comme Kuluna. Olive Amechi, Blessing na filmango. Et Obina Onji, alors jouer comme monsieur Hugo Choukou. Eh bien c'est parti. La 12e partie. Au inspecteur Gosier. Téléphone est sonné.
Oui, allô? This is Inspector Gozier. Oh, c'est inspecteur Gozier. Yes, we have the cash now. Oui, toi aussi, Jambongo. I need to know where you are so that I can send it. Il faut n'aller place aux alliés pour n'atteindre la yo mbongo. We can give you the reward. Pour te payer sa récompense au chaki. Na ebisa ke liboso na ko ya epai moko te. Boko tindi la ngambo na adresse na pesa bino na compte na ngai. Si manga na pesa bino. Botini mbongo na compte na tindi bino na message. So na moni mbongo bongo ne na ye. Who work that way? Huh? Yoka, ka ba criminel nde basala bongo ko sala boyete. Akati téléphone. Ah, Martins. Martin. Martins. Martin. Monsieur. Were you able to get anything? Est-ce que vous avez information moko? Non, pas vraiment. We are tracing the call went off. Quand on a rolandi l'appel yango appel yango ekati. Trying to make a quick cash. Eh, ça y a rien de sérieux. Ça moi mutu moi ça vont la poste gagner mon bon mo boy c'est tout. So when we asked him for evidence of proof, he could not provide any. Pourtant tout na kemo ba preuve akoya ko pesa preuve We mo also te. found out that he has been involved in a case of double crossing some internet fraudsters. To trouver pe kazaki impliqué na kamo boy ya ko netka ko pirater ba donner moko internet. He is not a serious guy. Ada mutu mo za sérieux te. Sir, Monsieur, the hotel he made this call from. Hotel? From the hotel he made the first call from. place ya asali appel yoyo. Eza différent ya hotel asala ki sous appel ya liboso wana. That we have to stop him before he causes a bigger trouble. Donc il faut que to kate vraiment avant qu'il a causé des dégâts makasi. We have no use of him. Ça va na avant na utilité na été je crois. He does not have the girl. Eza très clair kazani na fille yango Thank te. you for your effort. Merci pour na effort na bino. D'accord. OK. Et kosuka boni dans ce film mec. Ba meki ko landela appel yango baza peut-être ba matériel kuna ba meki ko trouver ba lobi no ba trouver que appel à liboso ezaki na place mususu ya mibale pe place mususu dans net ka mutu mo boy. Kototo moni skido ye wana. Skido jeep mo ezaki wana boss. Boss. Problème ezali o. What is the trouble? Problème ni yango. Don't tell me that you can't find the girl. Ko yebisa kante retrouver fille yango te. Ti. My guys, Moi ba yayi nanga wana. they told me to stay away from you. Ba yebisa kana la musika ya yona kopo wana. Eza risque trop. They are the one protecting the girl. Bango na kutu ba protéger la fille yango. Who is also looking for the girl. I was told it's very dangerous. Parce que mutu mususu wana balobi kazo luka pe fille yango balobi fille yango pe aza dangereux so nde nini wana. You want to tell me that? You Donc can't ngoyo do bisanga the yi okosala su musala yango te. Yes, I can't do it. Boss na kosala yango te. I just can't do it. Na kosala yango te. It's okay. Ça va? Can you help me find the people protecting this girl? Okosonga ko trouver bato bazo protéger ka They are the ones fille yango. the girl, protecting her. bango nde ba protéger ka la fille. I need to know where this. Il faudra yeba place ba I vandaka. can go there myself. Pola kele kuna nga moko. For that one, I'm not fit. I'm not gonna lie you. Na ko sala ngo na ko koso te o. Na ko sala bongo na ko trahir ba te. And if it means me paying you, Bongo more, soke la risque ifana futa mo mbongo pona yango. Po mbongo. It depends. Ah, ça dépend, ça dépend ya mbongo cha. give me your account details. Pesa ngai ba détail na compte bancaire. Numéro na compte bancaire 24 yango wana zwa 31 57 abani o pesa numéro na ya compte bancaire. FCT Bank. Ah, je vois. Abani o vérifier. Oh, Chairman. boss. You mean I'm Mbongo konti maramako, otini déjà. okay? Eh. 20 000 obimba. I know. Pesa nga adresse. Adresse sikoyo. Atindele 20 000 naira yeba monika. Eh. Oh. Boss, adresse yango yo. Chairman, with this address. Boss, na adresse oyo. Anywhere. Ozwa bango. It's okay. Ça va, je vois. Wale. Boss. Let me drop you. Let's move. I believe you. Boss. Baba. Oh. Baba. Umela. Nzoka de nyonso bana kosala wana bosani ke balandelaki epa Idris. Idris azalaki na moto atiaki mpe mwa litoi ntango ya osola kuna na kati. Monsieur Frédéric yeyo. Inspector, Inspecteur. he might be fraud, but I just want his number. Moto yango akoka fiable te mais naza na posa numéro na ya telefone. Profile. He has many fraudulent cases. To vérifier profil na eza moto mwana na baka moko ya fraude frauduleux. Komi tungisa te. I really don't care about records. Je m'en fous ya soyo asala sala so nini non. Want to risk
2 million naira. On a risqué 2 millions de naira. Et pas Moutaboui. He might not be fake. Inspecteur, il se peut qu'on ait pu faute après tout. Fais ça un numéro de téléphone. If you insist. Si on a insisté la personne numéro là, But I do not want it associated with the police. pour mes amis, mais la ligne est associée dans la police. Non, ouais, ça m'a la police, c'est ça comme Ngamoko. Ah, Ngamoko Molis. Boss, hey, You no go believe her. on dit matin. I no trust my guy. N'est-ce pas la confiance est on a. Imagine Imaginez Nani Skido. when you come up for here. Tangu Skida Longwa. Akembala mo okuta na ya wana. Imagine you don't give her. Oko imaginer. I just saw a bomb. Skido a fait sa adresse dans la biso. Skido a fait sa adresse na biso. Then they plan something. Même ce que Skido na zumuna na zamu tumona cha confiance te. But today very careful. I don't Il faut ça la keba makasi na Skido. Même ce que déjà boss liboso. Idriss, calme-toi, hello Ezate. Nothing they saw. Hello Ezate. Waiting the one way pass to carry Kelebe, come boss here. Nini yango eza pasi koboma ndeke? Do you with it? Yango ni mtoni tokisobo koboma ndeke za pasi? That's what your guy. Moni pona yaya wana? Yaya wana? That your guy. Hey! Moni yaya wana Skido. Na wabenga hii. Stand down. Na wavandisa hii. Go and reason man to man. Na wafaire comprendre hii. To streets. Mobile na mobile. Balabala na balabala. Parce que langage ya balabala nde. Nga sola mingi kitoko. Kubanga You know that line we match. Omoni? The line. As be like this one. Oh, omoni ligne oyo ya Simbiona. Eza lokola ligne rouge. Aniati ligne rouge. Ah, omona. Boss, hein? Parce que nini yango tosala? Nga babi tosankisana bayaya mosusu. Just in case they want attack. Tobakisa bayaya mosusu. Okangu bali baatake biso tozala mo ebele. Idriss. Wetin dey happen? Kobanga te leo eza te boss. Naoloba nazobanga. Say you go arrange voice now. Wetin dey happen? Ah, nini yango to arranger bato po nini yango? Po nini? Po na la police to po na Skido. Tobakisa su bato po nini? Not the word. Komitungisa You te. hear me? Oyoki nga? This matter na like this. Omoni makambo oyo? I'm brain work. Eza makambo mutu ya cerveau. Eza makambo mutu ya cerveau. Etage au koto yango eza problème. O comprendre ngai? By the time I run Mr. Ogochukwu street, Soki ngai something touch am. na bendi mese Ogochukwu na memie na balabala na ngai. Omona ndenge makambo ekende. Ah, Skido. Skido. Na osoigner bêtise na yo. Mr. Fred. Ah, ngai mese Frédéric. Nakoyeba pourquoi bengi ngai? Well, I got Ben? a letter from Inspector. Nazwi numéro de pas inspecteur Gosier. To the girl that you found. Ngai nde nazoluka fille wana oyo bo trouver. But not to worry. Ne t'en fais pas. To do your bidding, Pona mbongo naza prêt à kosala neto ndenge olobaki. we will deal. Tokosala cop. What exactly do you want? Olingi vraiment nini au juste? Malamu boye. Premièrement, la police yazala impliqué te na makambo oyo nde tosala nga na yo. Ok, il faut nazwa mbongo na ngai oyo ya récompense oprometaki. Oh well, as long as I finally get, Soki na retrouver la fille en fin de compte problème eza te. we want to assure you, Nalingi na assuré yo que la police akozala na loboko te na makambo oyo. Ok? but please, there's still one more thing. Eloko mosusu na The bakisa. money is not yet complete. Mbongo yango ekoki nanu te. $5,000. Naza na $5,000 awa. Accept this from me. Zongo nanu s'il te plaît, $5,000. Mana problème eza te. Na wazoka mbongo mpo na ninasunga yo. Na otindelo adresse mpo soki ekotika mbongo yango. Tika ngo mboye cash. Sima na oyebi biso place nini oretrouver la fille. Ok? Allô, allô? Thank you very much. Merci beaucoup, merci beaucoup. Keep to your words. Batela maloba na yo, pardon. Merci beaucoup. Expecting your call. Na de la peine na yo. La na boke binyoso. Oh yeah. Monsieur Ugochukwu. Thank you very much. Ah, merci beaucoup. Okay. Merci. No problem at all. Pour me yango te. Merci. Wow! Oui, na wazo moto yo. Na wazo ani en fait de compte. Woo! Blessing. Blessing! Blessing. Blessing! Ah, Oh! quickly go get me my drink. Keleko zulanga masanga na ngai comme d'hab. Okay? OK? Ozo neti ozo nesengo makasi boss. Of course. I Bien sûr que oui, nazo nesengo mingi. En fait de compte. Bad guys have
finally agreed. Yaya wana andimi ko pesa ngai ani na maboko. Pay them their own money, which is a So kana pesa maombo na bango kanyo so tout sera réglé. Wow. Et ça il a vraiment malamu. Il a malamu wana o célébrer victoire na yo. Woo! Nazo masanga na yo. Ko gaspé tante. Nzoka de tango zo lo bango azo pesa ennemi musu information. Mr. Frederick is going to give the reward money to Mais c'est Frédéric azo pesa mbongo ya récompense pas mutu a trouver ani des gens. Il faut toi agir mbangu. Or get that little devil before he does. Et ça soit to pekisi mutu wango wana ou bien to zui la petite fille wana avant ya zoyer. Tika ngana sala o ifuna sala. OK? Parce que ngala la kanga mangombe na maseke na eboye. OK? So na silisi o zasuna inquiétude ata morote. Malamu. Na osambele simba pona biso. So kite to za problème munene. OK? Blessing. Mais ekozoyo combien de temps 16 ans pour me na basanga. Nazoya monsieur. Et na trouva ki ba faire un peu mo la poussière na na meka ko ko le pension poussière ngo. Na bok o ezali la police sans doute. Na ebite soki Monsieur Frédéric a associé la police na kopengo ou bien a wandeza wapi to yebite. Mais na moni ba policier. Ba tala malem. Adventure of Annie. Aventure ya Annie 12e saison. Ezali série. Monsieur Frédéric aza mbongo ebele. Et na moment de to lo baboye mwasi na ya kufaki. Mwasi na kufi na poison. Et autopsie lobi ki akufaki na 2 poisons. Donc elle a dit que batumi balé ba empoisonner parce que ça a 2 poisons différents. C'est vrai que mutu mo pas kocha 2 poisons différents pour s'assurer que mutu akufa vraiment bien. Mais bango balobi que c'est que batumi balé ba chaki poison ngo. Et madame Frédéric akufaki. Mais avant kufa akufaki ba secret moko belé ba travers nyonso mobile na ye. Na ba o basala na ndako, o apangusa ndako, o alambaka na chauffeur. Naba oya accompagner mobile na ye bango nyonso ba dribla mobile na ye ba liaki ba mbongo ko sala ba no ba détournement makambo belé aya ko découvrir makambo wana nyonso sikoy koma ikaka so mobile na zongi il faut faire ses rapports kana buto a découvrir makambo nyonso wana akufi ba empoisonné parce que a confronter déjà quelques bateaux ba qui impliqué na makambo ngo ayo sali bozela to zela ka mobile na ngai et akufi. Et depuis lors, bazo lukaka mobomi ya madame Frédéric. Mais il y a particulièrement une petite fille na kombo ya Annie la chinoise. La petite fille, mais c'est Frédéric azana ami na moko avant na Chine ya chinois, mais c'est Cheng Li. Mais c'est Cheng Li a dit que na congé moi na nga ya mwasi ya chinoise, ya congé pa na kuna na Nigeria. Premier zati na sepela makasi. Ba bengi pe wi mwana rolongwa lobby. Otiba herbo akoma déjà. Lobi on peut papa na voyager ke village côté comme azo ke ne réseau za kité atindi chauffeur na ke na aéroport okele kozwa ani mwana ya monsieur Cheng Li o azali ami na nga ya chinois. Tant chauffeur pa komi kuna amonika fillette mo ya chinoise aza ye moka lobika c'est que ye wana. Et azui la fille amemi e pa na bango. Nzone la fille ayaki na mission na ye personnel. La fille ko uta Chine po ya na Nigeria ayaki na ya mission ya koluka papa na ye moko. Et chauffeur wana ke ozwa donc chauffeur azui muto ba wana ko zelate. Ba wana ko zela mwana ya monsieur Cheng Li mais ya azui mutu mususu. Mutu ngo peta amoni ke ba confondre na muto ba ya ko zuka. Ye pa kotika na je. Akei peti na ndako ngo yonde quand na mutu kazo poser ba question zo comprendre patron no komona no mais c'est Frédéric to bosani na bossa la kien papa na mais c'est Cheng Li na patron na ngaza ba camarade mais c'est Cheng Li papa na ngai oui papa na yo akangi mu ba kombo na nyoso yale et pense pe comment ko travailler Ozimite already knew we are coming. Donc il a dit que ba yeba nja ke tozo ya afin biso to ya boy Couldn't find even the documents. tu peux même pas retrouver même pas de document na Before he thinks donc ko yebisa avant quand so ni nango awa c'est très clair ezali siège ba kuluna wana la police aye ko fouiller place wana et abazolo ba kama document wana document to yebi ke muntu za posa document ezali monsieur Ugochukwu. Donc si je comprends bien monsieur Ugochukwu nega zo ki adresse on n'est pas skido
azwi ba policier Yes, sir. apesa adresse ba kuluna o baya ko fouiller. As I'm speaking with you right now. Ah, chef. Toza dia wana ndi toso la boy. The brown envelope. Mais tomoni même pas enveloppe on a chocolat, tomoni même pas ba kuluna, tomoni fille wana te eloko mo te. Listen, if you can't find them, So vous retrouvez te. find the brown envelope with the Vous brown retrouvez enveloppe on a chocolat te. If you can't Ya find kaki. anything, then don't come back to me. So vous retrouvez eloko te bozonga te. Ah. Ah. Hein? Can't see that. Bayaya. We should look for that brown envelope. Ta alobiso luka enveloppe ya chocolat na ya kaki wana. Because Soki te tozonga brown te. envelope is the receipt to our balance. OK? Parce que enveloppe ya chocolat wana ya kaki wana yango nde muto efuta biso mbongo na biso wana etikala ki wana. Oyo apesa biso ka mwa muke. Donc ba policier oyo un aventurier comme monsieur Ugochukwu o azape kulu na mongo d'une manière à une autre. Azape kulu na atindi bango soki ba luke ba kulu na mususu ba yebela minduki. O esa passe. O esi ba kulu na ngo ba yebaki to ya parce que bazate ni même enveloppe wana ni te trace mode. Eko suka boni. Et tangu madame Frédéric akufi ani o na ko fana pa na bango ani a profiter ko fana lobi ke non a profiter ko luka papa na comme ça ti monsieur Frédéric a outra voyage ya okima na e et ça dit que monsieur madame Frédéric déjà kufi ba empoisonné na butu wana tangu la police oni ko sala enquête ani benda lobi pardon tikela mi kimela ani akima kina e to e peut-être so vrai comme bonne za kanani yango parce que ani eza normalement mwana o ba mama na ko zela ani akei na e. Et aïe c'est pas cool comme on est andon peut-être c'est une coïncidence et tout mais que comme on est zaki ani mais c'est Frédéric yeyo sans doute aïe place au wapi kuluna na yebisa que na opesa adresse place au déposer mbongo si mo bien ngai na yebiso place ni no rozwa la fille mais c'est Frédéric pas comme wana ani akimaki et ani ko kima inaka kuma na maboko ya bakuluna wana a expliqué bango kana yeba comme soko sunga ye na kapo oyo azaki liboso kapo nga kufaki tango kapo asika ye ba transférer peka dossier yango papa bengi ke na komi déjà toujours très jeune moi jean na ye moi costume après tozo continuer ko vivre kuna pe na ndako blessing aza wana awalambela ye doublement 2 fois na boke binyoson mais c'est Frédéric a déposé mbongo a tiembo na kata mwa brique mo ezaki wana akoti mbongo wana pa wani okende et siko il faisait la kuluna wana benga eto mutonga benga e pa ebiso ça va kende place boke le rozwa la fillette mais comment c'est à cause de la confiance ya kuluna tina niveau boy parce que la police a que bien que muto a tout monde a suspect et to mengi ko lande la profil ne to moni kaza kuluna dans aza impliqué na ba kamoko ba sale kumo mo ebele. Restez à découvrir. Sarah Nkieri. La bosse, il y a la référence. Tout le monde est là, wana. T'as gauche, droite, la police, a zate. Ah. Bon, a facilité, boye. Ah. Benka mutu. Oyebi sepe ke na trouver fille yango a vérifier peut-être soki eza ya solo to ya kuta ayepe a déposer mbongo ko Nzambe na ngai ovuma na butu lelo reine ya nyama donc Nzambe na ngai lelo reine ya nyama azimbo na malembe nyoza ni okenda yepa yaki kuna car moko ezaki wana bo na musala bo osoba mutu ngatende nini a démarrer pa kena ye. Mais c'est Frédéric Paroz là toujours. Attends, pas oui, à mon niveau, tout que ça va? Na benga. Poti mutabongo tia zo ibsu ke ne place bo chambo wala. Ye ba za musika ta za ka pembeni na wata la petit ozo ya. Lo vingwala. Abanye obenga. Ah. Qu'est-ce qui se passe? They are no longer picking their calls. Ah, yamba so appelle te boindeni. Bon, yeba kita oyamba te.
Et à passer. Aujourd'hui, je suis là, moi, à Bengingaï. Oh non, mystère. Comme moi, je suis à café, mon boy. Et puis, mais là, ce côté loufou. Bazo somba, on se pas dans l'ouana. Quand tu somba, on a $10. Ce que je dis, on t'a on a $25. On zambongo boy, la boy. Mais comme tu as les solos, téléphone, comment t'es? Et comment t'es, gars, boy? Yo, ce qu'on a tenté. À téléphone, comme il était, yo, comme il tenté. Oh, mystère, t'as la bonne yo qui n'a dit oui, ils ont fait cop. Bénéfice de combien? Autour de $15. Yo, qu'on l'a va m'y faire 5 cents. C'est intéressant dans les solos. On a vraiment. Faites-y, c'est bien! Koulou a dépensé à teba. 11 minutes pour une appel pour leur expliquer encore pour la moule, ça s'intéresser. Na souka, on a dit, papa, comment c'est yé, quoi? Yo, ça va y a calamité. Mais sa vie n'est pas hier, ça fait comme à trop tard. Avant ce que la montre allait faire. Au parti, on s'assurait qu'il y a un baccalauréat à Koni. Na essence c'est belé pensa au lega. Quand pour ça là, mais bien ou bien. Là ba risque macal. Poni boy, koulou la tombe nga la téléphone. Poni boy. So il ba kinyo so barakala. Pour le M50 de gaspiller ba unité na ngai. Moi qu'il est là un problème. Jusque là ça va, jusqu'ici ça va. Naomi Tona. Boum! Champagne quand on va célébrer. Bah on célébrer couple la bango simbi. Obi oh normal. Obi musala les actes qui toko et futa lokola musala escroquerie ezate. Les gens mutala musamo facile. Nana mutala ça ni nango juste. Sans effet mon frère bima banga bo. Tela. Ne bisako ba bisako na tanga te unaza mubali moko inutile tiko tela na boy. Mutu o asala musala tanga wana il faut ça combien de mois va futa ke mo akangza $5,000. Na ba salaire ba $100 salaire à foutre en na fin du mois. Alors on va dépenser combien de mois ça les dépense à $5,000 mais nga kumo kaka. Eh bien, telle était notre histoire, notre série jusqu'ici qui tombe à Kassi. Et vu que vous avez tellement belé à travers le monde qu'on s'appelle la film à Kitoko. Vous tenez la 13e saison à film Oyonzambe Apambola Bino. Et n'oubliez pas de visiter page Nabi sur Facebook, vous tapez Mr. Obed ou bien tapez Maison Gli, vous trouvez ma page Nabi sur Facebook, aimez Yango, vous partagez également, ou visitez chaîne Nabi sur YouTube, vous tapez Obed Blue Wider sur YouTube, vous trouvez chaîne Nabi sur Bafima Kitoko, vous s'abonnez, vous partagez là bas amis et vraiment vous allez beaucoup vous amuser. Merci beaucoup, nous avons oui, salut à tous les amis à God's Love International Venture Give en Siglen Zambé à Pambola Bino. Vous êtes tellement belé na RD Congo, na Angola, na Congo, Brazzaville. Zambé à Pambola Bino parce que Glive sur sa poto a yeli sous Adventure of Annie, chapter 14. Aventure ya année chapitre 13, to saison 13, Perle Chime Mugala. Tout à l'heure qui première, deuxième et troisième, tina 12e saison, les deux ali 13e saison. Olive Amechi a joué comme Blessing. Olive Obina Onji a joué comme M. Ugo Chukwu. Eh bien, c'est parti. La 13e est partie avec Mr. Obed Blue Wider. Nouvelle idéologie, nouvel impact et les choix du peuple. Bakulu na bazongi ba comprendre que bazaki visiter na butu. Ba comprendre boss. Ba pandi partout. Bato ebizo ni nango makambo yo. Hein? Ni nango panda partout boy. Donc soki te la landa ki ba instinct na ngai. Oye sala ki na lo ba ke to la awa te to longwa awa. Hein? Donc ngeza la kato liwa to sutukara to za attaquer. Mais c'est Ugo Chukwu. Donc l'ingeza la boy hein? Don't try me. O making guy. Et si ko romona. I'll hit you so hard you regret
nakobeto de gogo moko ko regretter ndenge oyaki me na nzela na ngai bato ozo maboma to nini yango boss nesoko bato bakoya boye kele buso ba oyo na mboko polisi ezati ndeni na polisi akoya kosala buso baboye policier nyonso bakozwa ye bautilize mpona baintere moko égoïste akoyeba te polisi akozala meme agent ya kuluna c'est ça qui soki bakofuta kutu policier mbongo magistrat mbongo akangaki kuluna vomana papi bato machete na kasho abimisi balobi aza mineur mais mineur wana bomi ja 5 bato ya papi machete bongo moto abongo mpo akopere na kuluna mpona mo mpasi nini eza na kati wana ta makambo na lono bango ja banaka mboko eza kopola o bayaya nayebi nde na wasala makambo yango makambo liboso nanu liboso bayaya naoya bo sala mbango toota elo pesa position kele buso ba oyo kele buso boyo ndeni mese ugochuku akozwa mo ba policier apesi ba mbongo baya ko lukele noke ba policier baya kosala musala moko noble na pesa ba mbongo yango boya baso appel langa te esima nango telefone na ye kangami mitopekisaki yo napekisaki yo yo sikomoni nyonso yo moko mabe eza ete ogaspie mbongo na yo na ta na yo de toutes les façons napesa bango ba $4 eza vrai mbongo te nasalaki mo baarrangement na ami na nga moko boye tosololaki napesi bango $4 naza na eloko te ya koperdre tokoyeli soko oui tokomeka koprofite na avantage wana mpona koutilize ba $4 wana mpona kokanga bango mpo bango bakokende na mbongo wana bakokanisaka bazwa na mposa basomba biloko ntango mutu moko ozoka $4 wana biso tokofrape bango na mbozo na raison dimwe mpona koluka kokosa na makambo eza serie boye eza malamu bokanga bango tia bango na garde na bino parce que bazali menace moko permanente na société landa bokebi nyonso nzoka nde monsieur Frédéric mpe aza zoba te alobi apesa bango $4 donc ti bango bakocelebre bapanzi basombi champagne donc bango kutu badepense so mbongo mpo bango basombi champagne na vrai $, na vrai mbongo alaji boni malamu boni naye mpo na change mbongo na change $, $. Oza na posa nini natyela ngo transfert na compte na omba mo na a partir ya compte na nga obie cash right makama transfert na banque eza te cash papa oza lokola changer nde tobenga bakambiste donc yango wana aza wana nyonso wi naza posa na changer nyonso pesa nyonso aza wana nomazama mokele na oyo papa bimi libanda atunda bango natindelo napesa mbo yango cash bobie natisa elo yango transfert na compte na yo nazala bato moko baza wana $4 nalingi bogaspe tate boya mbangu sava monsieur mbangu tokima papa ngo pako kesalaka apele yango place wana kota na kati kota komesi akokesala apele yango mwa musika te mutu campagne to nini tala tokele boye nada bokebi nyonso azonga boye baza te bake api ale officier bakimi awa nde wapi tomoni kuna na musika skido skido le super kuluna mutuka mo ezalaki wana etelemi nani aza na kati eskili ozobaka na ye toujours yo ya boye eza nde mokonzi ya ba Idris aye mpe na munduki do en plein jour aye na munduki akangela skido mpe moakima eza te mpo baskido ezaka bato moko do mutu moko aloba l'homme qu'il faut à la place qu'il faut
Mais mutu mo mitali na malamu te akio pour la musala kuluna. Pourquoi pour amela diamba? Ah, mais j'espère que ni nango. Boss. Bokena nga api yango. Ah, karamba na yo. Atenta mutu o meminga api. Makamela si yango. Hein? Eko suka boni. Pour l'engagement, je crois que Kuluna normalement il faut dans moins santé paye bien, moins ma casse, il peut peut-être la salle peu moins sport, au moins ni dans lobby que ba sportif pas que comme ba Kuluna. Mais qui de bateau qui va mettre chose là va kiti. O trahi ngai. O tali ngai na solo le loka mutu loka mobali. Alors que pour que o trahi ngai? There is no license for nonsense. Stido. Et pas la licence na buzoba za la raté. Na pesa la diplôme te ya buzoba. Hein? Qui n'a vendu ça que na solo ino malamu? Hein? Oyo ki te oyo landela nga ko moucharder ngai ko trahi ngai. Hein? Bayaya. Na na loko te ko expliquer bino loko te. Boko traiter nga boete. Et puis vous tala nga boena na loba lo bote. Tie, bobo manga so bolingi. Bobo manga le lo hotel loba. Hein? Omoni yo na yo. Bien nyoso. Na kangi sabino. Bosange lote. Ça va? Parfois au kangi sabiso kuna na lifelo kasi. Ah tika il ne vaut pas la peine boss. Tika ye. Il ne vaut pas la peine. Ni nango lobi? Hein? What are you saying? Ozolo bani yango ani. It's obvious you have no idea what this. C'est très clair, on y peut nini zoba ah salibiso. Hein? So da kita ke Idris alandela ke jour wana. To na to sutuka ba yo kangabiso. To na to za la soit ba to kufi. Ko bo maye ko sala bino bola monter. Et on peut s'attendre avantage moto bénéfice monter boss. Think about what I just said. Raisonnable comme na lobby. OK? So moni mo bo moto kati nango examala mu boss. Boss na moni anyaza raison. Ko barezo ba oyo za litomba monte. Kufa leo ba sababu ka douleur. Guys. Bayana ngai. I've been thinking say make we just release this. Na rezo na ka to tiki la zoba oyo. Yo na zoba. O ko jo loba na nyato kuna. Make we release them. To libérer. No be now make cause clear. Mais si ko tenzele comme anu cool, nzele comme anu normal. Boss. Mais bi que so toki. Vous m'avez ezala utilité moté. Just leave him. Ko bare to tike ka. To tike ka. Skido on a la chance. On a la chance Skido. Ta, et puis chance no eza makasi. Eza vraiment makasi. Zoba mutu. Bon c'est coquille. Neo kibino. No wow. Neo kibolandela e. Bon mais atatika la boitine na oloba quelque chose. Bon libéré tina oloba quelque chose. O ko te oloba ni yango le sala. O ko te oloba. Ngoti yanga yo. Yanga na za mina opesa loboko. Pesa loboko. Boti yanga yi. Na lo bana yo ai kota kuna kasho. Kota kuna. Na ndabo kebi nyaso. Baye ba obi maka boye kuna pe liboso. Inspecteur la police, inspecteur Gosier yewana. Aleka ina yote ba fille ngone ba nako douter na monsieur. Excusez un peu boba Lucas. Oui? What do you have in that poly bag? Nini bazala ngo wana na portefeuille wana izaka mbongo. La sanga mbongo. Oh, nzambe na ngai. I don't want to see it. Vanda, na liko vanda te. Point ko sala te moi mission mukete vraiment. You say I have a plan. Ozolo ba toujours na plan, ozona plan. Nazeba te plan nini, plan ozo shwara toujours. Na luwaki mo yaya mongo na pesa bango adresse ba kuluna wana. Malheureusement ta bakende ko na ba trouva ki bango te. Et na pesa ki information pa mutu mo zo ko na landela bango. J'espère que nous sommes malamu très bientôt. Na ko traiter. Nem to ko anina document na portail za soutien. Na o chasu plan mususu na monter plan moko. Za nous calme. Nga me make na copy of blessing.
Pour nous qu'on ça est trop sérieuse, nous avons souci dans ko leganga moko. Intérêt nous nango. Bon ça n'est intérêt nangai. Na linga ko sala la bonne chose au bon moment. Oh, ils ont intérêt nangai talioté. OK? Nego continuer ko continuer ko sala ba sacrifice, ko bimana na boss, ko sala les pour la information pour na yo et pour sala nango loroté. Why are you taking this more seriously? Pour nous makaboyo trop sérieux plus que les alliés. Peut-être yebite la kisini nango ko sala informateur ya kati, insider. Hein? Non, non, pour ça bonne nouvelle. Non, pour ça bonne nouvelle. OK? Au lieu on peut savoir bon résultat malamu, on doit même justifier la raison d'ailleurs pourquoi échouer. Quel bouzoba? Quand c'est facile pour la travailler le insider na dans muntu akati neti muntu mona entreprise so na ndako nzela zela muke. If I misplace that picture, my mission in Nigeria will be... Soki na bungi si photo wana mission na ngana Nigeria ko sila na yaka opona kuluka papa na ngaza na photo wana. You mean this is a man who's going to help you find your father? Ongo bate muto na retrouver ko sungo pona kuluka papa na yo? Non, yende papa na nga penza. Soki na trouver ba problème na nga nyos na Nigeria ko zala dia à moitié résolu. This is the same man. Mais oh il a le même mutu. Oh est-ce qu'il doit travailler pour na yo, vous êtes sûr? So you mean Donc on le bete. he is the same man that is looking for me? Azali le même mutu azo luka ngai. My possession On a posé sur enveloppe et na possession na ngai. that has a link in Mr. Frederick's house. And he's the one that sent policemen. Donc on va que yepe mtatine ba police ba ko luka biso awa yepe mutu azo dribbler monsieur Frédéric. Pesa la photo ngo. Aboto li photo ngo. Oh. Ani ayoki ke même mutu ski doit travailler pour na ye, yende papa na ye. Donc papa na ye zali monsieur Ugo Chuku. Une fois simba ka photo na comprenaka na mona photo ngo déjà mo ba ressemblance. Donc monsieur Ugo Chuku wana o escroc wana o zo travailler pour la détruire monsieur Frédéric. Yende azali papa na ye. Mais moi, on a la chance pour alors dire que na nyoko mi na maboka mama na makangu ne belé. Papa pe koto na Nigeria, muyibi escroc aventurier kuluna. Alors na bengi pour la koyebso que santé ya mama na yo awa ça ne va pas et comme pire. Yana le bina bengo kaka ba fongo ko la mo quelque chose to mo nini pour la kosunga. Mama na yo awa zo belé zo senga mbongo. S'il vous plaît, Luka le meilleur na yo hein. Oh, ça a ma contribution. Pour faire traiter vraiment le lingue single, qu'on peut faire des soins médicaux, où ils sont appropriés. Ok? Ça a le meilleur na yo penza. Réfugié yo des postes. S'il vous plaît, oncle. Oncle, comment ça a quelque chose, non? Au quoi soingaï? Si on va trouver place au défendre un bongo. Hein? Na promettre yo. Na continue de la yo aussitôt na zumbo. Pardon, oncle. Maman na kufa te pardon ko tika ita kufa. Nebi sayo. Sel mutawa ko def sanga mbongo numéro ne peso lekate contact ezate. I'm not my sister now, please. Ndeko no pe moi si ko to. Kaka ta na def sanga mbongo ara sanga la ndeko no pe moi si ka ka bongo zo mbongo faire tete ta na sala ko nyoso. Numéro ne pe ngaza ndeko na ngai moi s'il vous plaît. Calme-toi Rifis, ngala ko sala le meilleur na ngai. Mais yeba na ngam na pe faut ça l'effort. Uncle, I will not. Ko décevoir oncle na ko décevoir yo te. Traiter maman na ngai na pesa mbongo. Ba bengi Rifis ke maman na ye azobela kuna na mboka. Ko bo sante ke Rifis pe. Bayaya. Eh. Ni nango na yo. Ni nango chelongi bo ni nango ni sala kolobo. Tika ya loba boss. Na découvrir le komoko. Ni nango. Ah. I just saw Annie with a picture of that man Skido work. Na moni anina photo ya muto Skido travailler pour na ye. Boss. She said the man. Na tunie alobi muto kaza la photo yende papa na ye. Hein? That is in face work. For real?
oui quand elongo tiona ya mapenga la chakita ngolo ya solo wana baya makambo za sérieux makambo za sérieux donc papa ya donc banakala makambo za problème neno ezaka mabe ke mutu ngo zo benga papa za to mutu aza papa na ye aza mutu mabe escroc. He doesn't know that Annie happens to be his own biological. Et ayebi peut-être que Annie azali mwana ya makila. Oh merde. Perde. Hein? C'est facile théo. Well, that makes our job easier somehow. Déjà comme ça fait musala biso facile na lolenge moko boito mususu. No man. Omoni? Get sense. Mutu moto za mutu na. Not Na bo moto na ye. won't hurt young picking. Alinga kosala mwana muke mabe. Get money di. Mwana muke. Asali mabe te. Siko zoke za su mwana yo moko. And as I see this matter, Nde kopi yango komi boy. like say this man hand. He hand dey inside that. On comprend? It's my hand. Now he behind everything really happened to Mr. Frederick. Parce que yaya wana yende mdosala makamu nyonso mabe pa monsieur Frédéric. Toko libéré pe ka bongo te po aza papa ya Annie. Oui. Omoni? Nina on raisonner. Makambo oyo. Eza makasi, eza compliqué, plus que imagination na biso. Et c'est ma yele penza. Toko la décision na mbangu te boy. He did between Annie and her papa. Wana makambo na biso ko te. Makambo wana ngambo wana eza makambo Annie na papa na biso ngambo na biso ka ko protéger Annie c'est tout. On comprend? Boss, the thing you say now, Boss na loba. to fit do for this guy matter. What you go do? Omoni nyonso toko sala pona makambo to sala ngombango. Ya onga ngana ko loba. Why do you like passing through this door? You know I don't like it. Pono linga toujours ko leka porte yo, ebina linga te yo ya na porte yo boy. Quand est-ce qu'on va dire qu'on décide porte na ko leka to porte na ko leka te? What do you want? Olingi ni nango. I need money. Nazala posa mbongo. Listen, blessing. My mother is sick. Mama na ngazo bela na zui message. Oyoki? I need money. I need to send it so that Nazala posa ya mbongo po na tinda ba traité. Ah, And what's my business with that? etalinga na nini so mama na zo bela? Do I look like a bank or your... Ozomona ngaya ti banki to Don't you know your... caissier na yo? Oyebi patron na hote? I need Tala oyo. money, my food. Ozala posa mbongo buzoba mbongo mambweni buzoba. Sure. well, since you don't want to give me the money, Ndenge boy ko pesa mbongo. I told her Na bandi tango ekoki na yebisa patron makambo salaki na kufa ya mwasi na ye implication na yo. Tango ekoki. Na yebi ke patron yebi te makambo yeleka na ndako oyo. Ba secret na nyonso na bomba yango tan nyonso croyant que repesa na quelque chose. Ko tango ekoki. OK, tango ekoki na bimisa nyonso. So lingina fongola munoko na ngai, po mezate. Na fongola munoko munene. E na bimisa nyonso na kan. Pardon. Combien oluka? Osiko bani oloba. Na na posa 30,000 naira. Nani na posa plutôt 300,000 naira. Mais avant na no na mbangu ata 100,000 nani. Where do you want me to get that kind of... Oh ina ko mbongo na wapi? Etalinga te. Ko yebisa kate oza mbongo wana te. Soko yo za mbongo wana te, yebisa partenaire na yo bosala crime yo partenaire na yo en crime. Yebisa ke na za posa mbongo. Que mutu mo arrivé secret na pesa na posa mbongo, atinda mbongo. So posa na onje mo ils ont soutenir bino so libanda. Ba tinda mbongo. Ba financer projet. Et Kosuka Boni dans ce film. You know so much about me and kept it to Ah! yourself. Donc Zoba oyo komi tina point. Watching me and waiting to extort money from me. Donc abana ko landela mouvement na ngani siko aneka ko zela le bon moment comme akoma ko lianga siko mbongo. Just what? Ça va? People you did not sow, right? Donc on a posé beaucoup place au lona quitté hein? Un fils. Detective Mike, Oui, détective Mike na posé na yeba okomi wapi na na osala le meilleur na ngai. Exact hein? Bato oyo ani bazo batela ani pona ko libérer baza baza un peu get on with the work. bayeba pourquoi oza non ngaza na posa na yeba nanu combien bango ba osenga baza na posa récompense ta bango za nu combien avant na bana ko Certainly cannot be the problem. mbongo eko za problème te. OK na za mbongo. For intervention,
Ok? There are the consequences of whatever action that you take. Mbongo eya problème te. Mais nyonso osala yeba keza mutu na yo donc yo ndem to ozo charge nyonso ko impliquer ngati na kati. Na memela yo résultat très bientôt. Ok? There is something fishy about blessing. Il y a quelque chose déjà un peu suspect par blessing fio à Why travers. does it seem to me like there is more to her involvement? in Nazo this mona whole neti game? blessing à part mission na tinda neti ye pas na mission na moko privé. Neti implication na makambo eza kamusu na kati na ngala comprendre te. Oui? Will she sell me out? Ngam na koti se na copie. Set me up in the end. Eza nini nango na suka nyonso makambo oyo. Akoteka ngai, akoteka disque ou bien akopiéger ngai, akotrahir ngai. Besides our goal. Eza nini nango? Aza na mission mususu, aza na objectif mususu. À part onga na tindela ki kuna ndako wana. Her interest in the whole game. Ba intérêt na makambo eza nini nango juste. Ngam na kota blessing na copie oyo. Mais akomo me makambo neti ya za na intérêt moko mususu mais nazo comprendre que à part mission na tinda ye ye pas na mission na ye mususu. Eza nini nango juste. Blessing. If you dare double cross me, Soko meki ko double ngai. I will make you a scapegoat. Ngai Trust me. na ko utiliser lokola bouc émissaire. Soki chèvre bousser émissaire. Eza passé. Keren Mopu, Grâce Mopu, Live Mobiala et tous les amis à Glive, Christelle et Sandine Abundes, Mamana Alex, merci beaucoup Nzamba Pambola Bino, partout Bozomi na Mikilia Poto na Afrique, partout Christelle et Milandou, la chantre de l'éternel na Lyon, merci beaucoup. Botali Fima Kitoko Nzambe a Pambola Bino, Tokutani na 14e saison, Eko za la benda bika. Mutu na mutu, akomi ko suspecte mutu na e. Kotoyo, mese Ugo Chukupe, alors suspecté blessing. Et makamuso bimike mese Ugo Chuku azali papa ya Ani. Mais nanu pa yebite. Tango a découvrir que yende papa ya Ani. Nini ndeo a rosala. Reste à découvrir. Nyonso na 14e saison. Portez-vous bien. Oui, salut à tous les amis, ya God's Love International Venture, Glive en sigle Nzamba Pambola Bino, Glive so sapoto ya ili susuna, continuité à série na bisto bandaki, et mutu nyonso ako se retrouver, Adventure of Annie, chapter 14, Aventure ya Annie, chapitre 14, saison 14, toyebi bien li solo wapi e bandaki, ezali kolobe la jeune fille, moko to fillette, moko ou Janet na biso, Annie na kombo Annie, utaki Chine ayaki na Nigeria pona koluka papa na ye oyo wapi atikala jamais komona. Est-ce que amona ye? Reste à découvrir. Eh bien c'est parti. La 14e partie avec Mr. Abel Bloomwider. Nouvelle idéologie, nouvel impact et les choix du peuple. Oh Skido. Skido les traîtres. Oh tala tala. Skido ala kuluna. Nani kuna zokota? Boss à côté. Capo à côté. Capo. Capo. Oh petit na yo. Oh mutu na yo penza. Vanda Skido. Merci Capo. Skido. Boss. Na bondele na koma Nzambe. Boss. Kosilikate. Na changer limbi sanga penza. Mwani makam na sala kiwana. Na komeka ngo sute prochainement. Limbi sanga e. Na ebe. I know say you don't change. Naebi ko changer. Before I let you go, Avant okende. you go promise to do something for me. O promettre ngo sala ngelo komoko. Boss, nyonso ko lingana sala. Attention lingana travailler pour na yo boss, naza prêt ko travailler pour na yo. Oliena sala ka mutalibana na bakop na koma vraiment mutakati. Naza prêt. Eloko yango oyo kapo asengi eto yebite koto bazo toke na porte. Koko oyo ezali monsieur Ugo Chuku. Winani kuna? Come in. Kota. Nani kuna zo kota na boke binyoso. Skido. Skido. Ni pole zo kota na ndao na gaboy. Hein? Boss, Boss. calm down now. Boss, calme-toi d'abord.
No, add to my pain. Kutela naza douleur. I was almost killed because of you. Balanga ba bomanga cause na yo boss. In fact, they discovered I was En the fait, one who showed you where ba to stay. découvrir que ngam na lakisa ko adresse ba place ba vanda I ka. never knew they followed up me. Na yeba te balandela anga jour wana ba ne ko file ngai. They kidnapped me. Ba kidnapper They almost kingai. killed me. Balanga ba bomanga ngai. Boss, Your help. naza pona lisungi na yo. What do you want me to do for you? Olingi na sa ni pona yo. Landa boke minyoso. The only option now. C'est l'option sikoyo. Police. I need to report to them what they did to me. Eza efforce ngana za la police na ke ufunda makamba salinga uzali nini yango oza vraiment les vrais hommes na mona te poni okela la police parce que kala te bana olandela ngai na yo bakolanda yo nanga kala mingi We te need protection. il faut protection boss We need protection. il faut toza protection boss Okay. ça va zela Can we just settle this amicably? tokoki ko régler makambo yango à l'amiable to régler na kimia Is that okay? est-ce que moi ezali Meet them. tokutana bango po ani te If that's the only way to settle all soki yango kozala seul moyen mpona korégler makambo nyonso soki tokutana ne problème eza te document from her. enga mpe nazwa document na ngai pa fille wana ani c'est tout Fine. malamu Fine. Malamu. Let them know. naoyebisa bango The one thing, boss. kasi leo mo You boss have to settle me for this. il faut régler nga pufutanga quelque chose na nde babeti nga na bonde na buka ni boye It's okay. wana problème eza te Sit down and give me a minute. vanda pesanga une minute I'm waiting. kapo alobaki avant libérer skido il faut asaela eloko moko eloko yango kapo asengi skido toyebi te mamo tomoni skido aye awa tomoni ke skido kuna azalaki ne bien aye honnête abukani c'est très clair que skido akosi na ye ono boye osimba te bato wana balaya baboma ngai na miniti esiko il faut tozwa la police aprotéger biso Oh, la police mpo ya nini mbongo yango oyo mais soki la police te Boss. boss naondimela oumela esina kokutana bato wana boye mpona koregle kolukela bango ata mwa mbongo mpona konegocie etalaka ndenge ezalaka mpona kosoigne problème eza te azwi mpe mwa mbongo apesi c'est très clair que skido aya kosala kaka mwa eloko moko peut-être une manière ya kobenda mese ugochuku na clique na bango ekobosana te toya kodécouvrir ke mese ugochuku ezali ye nde azali papa ya ani merde ata perde oyo ezali moto wapi adana atika kuna batekelake madame boni oza kaka na 1 minute 1 minute kaka etikali quelques secondes maria boni boutique na ngai nani mesa na ngai nyonso yango malamu naomeka le meilleur na ngai madame I thought, according to the police law, nakataki selon la police say if police arrest person, soki la police akangi mutu they moko don't have enough thing to charge her to court. eke bazala bapreuve te mpona komema yo kuna na tribunal balibere mbala mo mponi bakokangoka awa te mitungusa te na kovanda awa osi lonte bango balingi bakoki koforce nga te naloba likambo nga nayebi te ok so bamoni ke jusque là nayebi na ngai eloko moko te balibere bango ngai ça va That means that elakisi ke I'm ready to keep you here. bakokonti kobomba yo awa ata molai kasi nayebi ke nzambe akopermetre esalama amen o nzambe asala bongo te mama une minute neno matabisa 30 secondes esili zelama moke s'il vous plaît zwa vraiment soin ya mesa na nga malamu soki omoni biloko ya koteka esili bakisa somba biloko mosusu mpo togarde clientèle na biso désolé madame o mundo kini oyo bakonti okango koto bakonti obombonga kuna na dono la mesa wana eza pasi rifis koto azosambela avalia nayebi te so azoloba nini omoni kaka ningisi mutu boye au nom du père du fils onene amoni yango trop tard atiekaka mamoko au nom de tout ani olia telefone mpe ani kosone alinga kotaka lutu boye telefone yani osone au nom du père aboni trop tard maman au nom de tout amen Uncle? Amen. Noko, bonjour. How are you? Boni. And how is my mother? Boni mama nangai.
a toujours malade. Na mairie ko defa mbongo pour la faire traiter, ne ko faire soigner. Mais ça qui est possible était, il faut monter na mbongo na benga que liboso. Uncle, don't worry, okay? Oncle, comment tu m'sate? Don't worry, I will send something very soon. Très bientôt na tina quelque chose. Na solo na quelques amis na nga ba promettre ba osunga ngai. As soon as they do something, aussitôt ba pesi ngai. I will send money. Oncle na ko tina mbongo. Don't worry yourself. Comment tu m'sana wa mingi te penza. Don't give up on her, uncle. Et ko abandonner maman na nga te s'il vous plaît vraiment. OK? D'accord? Mais quand les meilleurs na yo, et qu'on a la sonne, ma casse pour la vie, surtout qu'on soigne, qu'on fait soigner maman na yo te, et pendant que yo moi dans la ville, qu'on a le Lukambongo. Non, Lukambongo, mais bon, et moi na te. Bah, quand t'as la carte que na le Lukambongo, il faut pas la personne qui n'a bon, on a le Luka, est-ce que c'est au monde, nana? Et qu'on se cabone dans cette série, dans ce film, film c'est Pelissa. Papa nanga ingénieur Mbodo ya mama Sakina et Kosuka Boni dans ce film. Landa boke binyonso. Awe la base ya bakuluna. Tomoni ani azawana? Ani. Osa nini? Elote. Ani avani kana ta raisonner. No smoking. Olobaki bien que on filmer te non? Comme si on a filmé, ah, agneau le sous, hein? Nani kuna zo ya landa boke binyoso. Village. Mutu mona da otoke kuna landa boke binyoso. Idris azui arme na ye. Nani kuna? Nani? Ngai. Ah. Et ça, monsieur Ogochuku, à Koti. Oh, papa et Annie. Bonjour. I came alone. Na yenga moko na yena la police te. I don't have men. Na zana batu te. Na yenga moko. Bongo bato tina kaba yako fuye ndaku na ngawa. Ba policier wana. Na yena mutu te. Atome ka kutale ya makambongo na yeli yawa. Donc yo oyena batu na yo ba oyo ba oyo oyo ezaka ndambu nanu soko sali buzoba apeli moko kato bipi moko nde omona siko batu na ngaba ozo mona oyo neti batu nyonso ezala kwa mutu moko kaka kasi soko sali buzoba nde na kobenga siko batu comprendre siko ke naza na bataillon naza na poso gaspé tante tokele tout droit na bire tout droit na masolo. She has something that belongs to me. Wana oluka princess na ngai. Azana eloko moko eza ya ngai epi na ye kozwa ngo epa na ye. Le plutôt na zwi eloko eza epa fi yango. E mbala moko mbangu kope ngo ekosila. Ani aza wana. Awatala mwa papa na ngai. I don't have the documents because Malam. that's the reason. Naza document ngo te parce que na wi yango eza raison memio awa c'est dommage o. Ndengo za na document ngo te. Oh nga nazo luka. Then I believe. Je crois. I have nothing to do. Naza sona eloko te ya kolekisa tala ngawa. Moko malamu bayaya. Na la petite fille. Okanzo oke happy. Okay happy. Okay happy. Yoka. Ah musika nani ya makambo yo ekosoela. Likamusu pezawa. Tozala makambo mo feto sona yo. Nini yango memo loba. Tokele tout droit na point. Na linga ko gaspiller tante. Mais ozo gaspiller ya tana ngai. Monsieur Ugochukwu. Look this girl. Oyebi fille yo, moni mwana mwanso. Tala fille yango bien penza moi fille echo. See her nose. Tala zolo na ye. Look your nose. Tala pe zolo oya yo. Non tala unde. Ekokani te. Hey, pick him. A mwana yo, lifanto na yo. Nzambe na ngai. Bozaka bakulu te ozasu ba comédien. Nzambe. Tu wana oya to tinda bile na ba festival la comédie na Congo. It cannot be possible. Ekoki kozala jamais possible.
not to make silly jokes. Est-ce que vous avez dit que ça va blague à vous zobana pendant que vous avez makambo c'est important. Evil child. Mwana mabe o endokini oyo. Akongi jamais kozala mwana ngai. Can you say something else? Okolo belo comme ça c'est sérieux? I cannot have nakoki jamais a white girl kobota mwana ya mundeleni. Did you not study genetics in school? Otanga génétique te nde nalobaki. Annie is your daughter. Aza mwana yo ya mwasi. And if you want proof, so on a pas preuve. You bring her come out. Armemela ba preuve. But sure say you know what I'm going to do that side. Kasi na Because you know. Na ebi ko lete to sala nka bongo mbangu. Ko oyebi. Obota ni? China. Na Chine, tango zalaka na Chine. So you say you go fall in this side. Okanza okeneka kupona ba faire ndo no zoki mo chinoise moko boye. Bien que zaki la ngo foko elo zaki te na sima ba africaine ya kitoko bazaki ya mulandika chinoise wana. Ta zemi. Mwana siko yo lifanto yeyo. Mbuma makamosala na Chine. Yeyo. Honorable Merlin Kabouya. Est-ce que vous avez pas photo yo? Okanga photo na Chine. Na femme moko chinoise. Oncle Capella. Okoko excuse biso. Nazana posa sola li solo ya papa na mwanane na mwane ya mwasi. Nina ngo? Kwa mezate. Yaya sala. Omoni? So sali buzoba tozo kele metozali. Tozate metozali. So sali buzoba nde o comprendre place ni tozali. So meki buzoba moko na ko hésiter te ya ko vérifier. Donc vio za mutu na wana za nde mona o za kana Thomson to za ndenge mususu. Na ko hésiter te. Na sirka yebi déjà ça buzoba te. Ça buzoba te. Adventure of Annie, Aventure ya Annie, saison 14. Annie a uta China ya na Nigeria pour koluka papa na ye. Papa ngo yeyo, malheureusement papa ngo un escroc. Aza ingénieur d'entreprise moi ya construction, mais a dribble ka boss na ye. Bien. Ozoye bankona oyo lona kakuna na Chine. Oye zaki sirite ko bota mbuma nkona wana yo lona ki oyeba kiteke bimsanzete moko nkona. My mom was bad to me. Mama nanga laki mabe pa na ngai. Look for someone as evil as you are is a shame. Parce que alobaki ete kozala na mutu lokola yo ya mabe ko bota ngala yo eza lokola mutu mabe lokola yo eza soni yanga niko maltraiter ngai. Quel mois ce zolobela nini zolobela? De quoi est-ce que tu parles d'abord en général? Firstly, you don't have the right to call me by that name. Annie. Premièrement, vous avez le droit de dire Annie. Deuxièmement, ngala osama kamle na lingi. Pourquoi? Ozo luka ngai. Where the document ya na luka? Na ko accepter te lokola mwana ngai. Tina ko document wana. Buzoba. Don't sound rude to me again. Comme meka ko la impolite pa na ngai. Olobi ke zamu ngana ko bana pe ko agir comme papa bala moko. Oh ça la papanité na zo ki paternité na zo ki nini sikote. You're not going to accept. Na kanza ko loba ko ndima ngana ntelo ko la mwana yo maboni ko gangela ngai obona dono mama ki papa pa na ngai. Monsieur Ugochuku. You don't have any power. Ozala nguya moko te droit ya ki papanité on pa na ngeza te. Na za lokola bana misu te babanga banga batu ngana uti Chine mboka kung fu papa na obanga mutu te. OK? Mon soi-disant papa. Boss. I don't think that smart would treat that man. Na umu neza malamu tu kotika yaya wana kuna na anio. Ye wana ko menacer pe ani boyi. I don't trust her. Na confiance na ete. Ha. Idris ko banga te. Miss no ngeza awe meza pe kuna kati. Ko banga te. Mundeleni wana pe azama yele. Amwana moya keto yebi yango bio yebi ani. So buzo bezali oyeba. Elise nanga peza kunya na osentir. OK? Omone Ogochuku et puis nanga yebi ke toza awa meka osala buzo bate. Awa meka te mutu za bangela la vie na no?
Eh bien, telle était notre histoire filmée Suki Awa na 14e saison. 15e saison ekozala benda bika. Ekosuka boni pona Ani. Ekosuka boni pona Monsieur Ogochuku. Est-ce que Ogochuku akondima Ani comme mwana reste à découvrir. Ce qu'a accepté, ni neko salama. Ekosuka boni pona Monsieur Frédéric. Pona Blessing. Ebongo makambo za ibele ya kolobela. Reste à découvrir la 15e saison ya film. Zamba Pambola Bino. Tous les amis à Cliff, Botali Film à partir de RD Congo, na Angola pe la Congo Brazzaville, Nzambe à Pambola Bino. Vous allez prochainement la suite à film. Portez-vous bien. Bye. Oui, salut à tous les amis à God's Love International Venture Glive en sigle Nzamba Pambola Bino. Partout vos amis na RD Congo, na Angola, na Congo Brazzaville, bo sepela. Parce que Glive sur sa photo aye li susu na continuité à série na biso. Adventure of Annie, chapter 15. Aventure ya Annie, saison 15. Film est tellement kitoko to banaka la première saison, deuxième saison, troisième et 14e saison. Et les ali 15e saison, 15e partie, 15e chapitre. Et Kosuka Boni pour Annie et pour toutes les parties. C'est parti! La 15e partie avec Mr. avec Blue Moeder. Nouvelle idéologie, nouvel impact et les choix du peuple. Oza mwana muke trop pour la ngai personnalité nangai. Sikoyo. Naza la poste ba document wana pas na. Sinon nako fina kingo. Désolé muto na kanda. Ba document wana oko simba yango te. Oko ganga sikoyo ti année prochaine. Naza la soni ete bato wana ko laksanga musapi ke naza mwana yo ya mwasi. Yango nde soni na ngai. Pona ba plan na yo wana na kosala ke ba plan na yo échoué moko. Esi moko ezala exposé na suka. Don't dare me. Komeka ngate yo. Okoye kopekisa ngate yo. If you know what I have done, soko yebi onga na sali et puis onga na kosala. you will know I am unstoppable. Il faut yeba nazali instoppable. And you surely be exposed. Ça va kalate ozala exposé. Kobanga te. Look at who wants to expose me. Tela mutu azala poza exposé ngai. Small you. Yo ya mukeboyi. I have my plans. Nazala ba plan na ngai. And you can't stop me. E yo koyi kopekisa ngai te. Can you imagine what I have done? Okoyi ko imaginer onga jana sali? Now let me school you. Tika na tangi somo muke. Landa toke esko na raisonnement landa bo kebi nyoso. Hey, is that for my misant? I was like riding on him, and the next one was like, easy. Like, tala ndenge zaka. Blessing azakina ba mina yena bar bazo mela masanga bazo sepela ba obete masolo. Na musika mese Ugochuku azalaki wana. Mese Ugochuku azalaki na musika. Kobosa teka zo beta lisolo. Tomoni kuna mese Ugochuku azalaki na pembeni. Ba fi bana ko mela ba cigarette mbote. good evening, mister. Bonsoir monsieur. Boni. Wouldn't mind if you ladies join me at my table. So boye na mesa na ngai déranger te. We're waiting for someone, but Tozi la mutu moko. Fish can go with you. Mais Blessing okay na yo. Fish. Yeah, I'm expecting someone. Ngana ozela ja mutu moko. I'll join you guys. Soki na sisi na ye na ya osanga na bino. Ba fi bazala Blessing na ba mi na ye bazala net ka mwembe ya mbeya. Ka ndenge elo ba mikolo yo. Na ye ba fi mo bazanga mutu bakata mitu. Bazaleka koteka commerce boyebi ya commerce bana ko sala commerce yo. Marchandise mo na boite. And give you a very good life. Na pesa via malamu. Give you a job at a rich man's house. Na pesa musala na ndako ya boss moko. Kasi yo kosala nyoso ngana kolinga. Qu'est-ce qui te fait penser que na tika musala et puis combien to lobela? One of the richest contractors. Na ko pesa musala na ndako ya boss mwa munene.
It is better than what I'm doing. Soki yango eza mieke musala na osala sikoyo. Problème eza te. Okay then. Malamu. I'll let you know when all is set. Na koyebisa o tangu nyonso ezala pre na osala osini. You have to stop this job. Ekosenga otika na musala oyo ya kichele. Ndiko ndenge na ofuta ndaku, ndenge na kosokipe na ba facture na regla ngono ndenge nini. I'll take your call down. Na kozwa soin nango nyonso. Are you ready to work? Oza prête ya kotravailler pour na ngai? To work for you, sir. Naza prête à retravailler pour na yo monsieur. Okay then. Ça va? Where do you stay? Ovanda wapi? D4 Tremor Road, first town. Na temoro kuna na se. Tala ndenge ezalaka kobosala teke monsieur ukochuka zobetela anili sola alobi yo kanti yo ko pekisa ngai ko arrêter ngai okoki jamais ko pekisa ngai ndenge ozawanaki na sali déjà makambo ebele tika na tangiso mwa muke abani kobetela siko ani mwendambo makambo déjà ya sali tala ndenge akutanaka na blessing bakutanaka na blessing na bar blessing azalaki na yembe ya mbele na bamine azokontinue mpe kaka kozala bongo eza te katika ezalaka ke achange peut-être moins adresse achange un peu moins forme mais aza mpe kaka ndenge moko e ugochuka bandaki kosala toujours epai ya boss Frédéric nana boke tala blessing tremblema enzambela ngai vérifie nani kuna batutaki mutu yango batuti nani blessing boss mema ye batutaka mutu yango batutaka nani yango blessing kobosana teke nyonso oyo ezalaki deja kopi na bango parce que kuna mese ugochuku ndandinga omema ye mwana yango aza kilo mutu atokaki bo azala mosala makasi mutu atokaka ye po akendaka na ye wapi. Bon, là c'est entre parenthèses. Mais ça grave, et si même à l'âme, tout à Moutouboé. Ça va bien? Oui, monsieur. Talandenge Zalaka. Blessing en tellement neka wala. Sans doute, nous sommes aquí Jacob. Oh, Basaki et monsieur Ugochuku. Comme ça, et c'est faveur, et c'est chance, to moyen moboé. So, sir, where are you going? Chief, to camp, to my family hospital. Na quel na hôpital na biso familial. No, sir, that place is too far. Te chef, kuna za musika trop. She's losing a lot of blood. Na mwana papa déjà makile belé. One hospital by the left. Et là hôpital mo à gauche. Wapi à gauche. Ah ouais, wana quelque part wana. Take her to one hospital there. To me meka na hôpital mo place wana. Boss. Okay, sir. Okay, chef. Tala ndenge zalaka. Christelle et Sandy na bundeuse. Christelle et Sandy à tonton Rodrigue Mayulu. Yes, sir, the left here, sir. Na gauche. Oh, nini yango lisusu oyo? Yes, sir. Oui, awa. Papa na Alex, Godlive et Evandesh. Na bundes. Et bayaki na hôpital. Bakoma pe ko soigner ko aboyi bakene ukochuka aboyaki bakene na hôpital familial kuna ya ba monsieur Frédéric a insisté bakene na hôpital oyo na coin awa. Sans doute to konge jako imaginer nenga insisté bakene na hôpital wana seke akopra dia na infirmière moko wana to aliesa ki dia docteur. Docteur ndenge nini sikoyo? She'll be fine. Aza na malamu. Regain her consciousness soon. Ako reprendre conscience kalate. OK? She only sustained internal injuries. Ezaka soki ba blessure moko interne mais ça va. OK? Thank you for your own intervention. Merci beaucoup pour l'intervention na yo. Very lucky you people brought her to the Ava chanceuse ne bo miemba bon hôpital. This internal injury would have caused her brain concussion. Ba blessure interne oyo linga causele vraiment hémorragie moko yo interne et pour linga za bien te. Ne vous en faites pas. Bika kalate vraiment. Nzaba kuma mapenza. Excusez ngai. Si on peut déjà imaginer parce que dans les solos va comme ça maki déjà oh mais c'est Ugochuku azobetela Anik. Ni nango esa ki ozala emporter bongo esa ki te au mona nzela te. Désolé chef. Nazaki perdu na makanisi. Nakenda ko luka musala.
inakuwa kozwa musala ngo te na yeba tena sala nini yango na makambo ebele naza nango a Jevon What kind of job? musala nini yango bala koluka ozala diplôme otanga hein I went to get a job. nakelaki My friend told me, amina ngai please, I'm looking for cook. ayebisanga place mo bazoluka mwa mutu alambaka to misala ndako Madam told me she wanted a meal because ena ke kuna she lives with her husband. madame wana lobika ye azala posa ya mwa musala ya mobali po azobangela mobali na ye You mean you were in search of the donc job of a house obana koluka musala ya kindako ya kiboi who and the qualifications? hmm? Now, what if I offer I to don't have Bon, money so- to pay, sir. chef I stay with a friend. And Ngai? he told me that if I get a job, navandaka na ami moko accommodation. ayebisanga soki nazwi musala efana longwa na ndako na ye kuna siko na olunga place mona kokende nani kovanda anyway? de toutes les façons See what I can do. na tala nini nakoki kosala mpo na yo d'accord merci beaucoup chef But please, sir, don't stress yourself. kasi s'il vous plaît pardon komitungisa mingi te mpo na ngai God will send me help. nzambe akotindela ngai lisungi mpe non ça va That's fine. Everything will be fine. nyonso ezala malamu d'accord Blessing. a blessing My wife and I, ngai na mwasi na ngai all your medical bills. tofuti deja bambongo nyonso na hôpital So, let's go. tokei So you'll be working in her home. tokokela ndako na biso ovanda kuna mpe onosala kuna merci beaucoup nzambe apambola bino mingi vraiment merci non problème eza te eza kaka kiboyi non ata kiboyi esalanga deja bien makasi tokei tala ndenge ezalaka nyonso oyo ezalaki deja bien planifie epa monsieur ugochuku mpo te blessing akoma kovanda na ndako ya monsieur ugochuku akoma lokola mwa lisu na ye na ndako ya monsieur ugochuku oyo aza patron na ye comme ça asala makambo na ye ebele adriblaka patron facilement parce que aza deja na lokola na mwa moto anopesa ye bainformation apartir ya kati adana na ye na blessing boyeli malamu na ndako na biso adana blessing ozala mwa musala awa ma musala tanti na musala awa pome eza te anosala musala awa anokombola kopangusa kosala musala awa rifis oh blessing awa boyeli malamu blessing adana lakisa ye chambre na ye bayaki na blessing e balakisaki ye balobaki elakisa ye chambre na ye boye nde blessing azwaki accès ya kokoma ovanda na ndako ya monsieur Frédéric tala ndenge ezalaki ayaka mon vieux tonovanda habit na yo te oyo eza chambre na yo moko kaka yo moto onako okipe chambre oyo merci beaucoup sens-toi à l'aise hein ok na omona osima bapesaki ye mpe chambre adana mama batampo ayambaki ye mon vieux Lulama Ismaël G10 mon vieux Lulama Ismaël ekosuka boni dans ce film jusqu'ici ezokende kitoko makasi mon vieux Emery Songo poudre de chasse ya mama Fallon. Allo? I'm in the house now. Na siko na ndako. Job as a cleaner. Bapesi nga musala lokola nettoyer na nettoyeuse na no nettoyer na no bongisa. Na no yebisa nyonso esalama awa. Au revoir. A informer maman monsieur Ugochuku ke kopi yango esimbi. Bapesi nga dia musala awa donc nyonso ke normal. Wow. Boye nde blessing akoma ekovanda na ndako ya monsieur Frédéric. Ugochuku mtapesaki ye to monsieur Ugochuku mtapesaki ye billet oyo. Apesaki ye ticket oyo. Blessing abana kobenga c'était notre jour. Allô, bon après-midi. Oui. Comment ça va? Vous avez information pour Nangai? Yes, there's Oui. a small girl that came to our house on holiday. Et la fille moya mukeye na ndana biso ye congé. La bana kozala itili pour la plan na biso. Maybe between Adona 7 âge and nini? 10.
À cause entre 7 ans, 10 ans. À la fille, moi, je là au colis à l'étranger. Na osa la plan pour la tala ndeni ko sunga biso. Yo landela ka mwana ngo malamu. Na ko bongsa plan mo kala mingi te. Okay. Bye. Oh, ezaki de boy tangu anya yaki blessing abengaki abiono. Mwana moya mukia yele pa na biso congé na bandi mwana ngo ko servir biso pona ko réussir. Bon après-midi, oui, bon après-midi. Oh yes. Please come with me. Kota boy. You can close the door. Okoka na porte. Na yeko sa musala yo ne tonono za yaka boy. Muta yaki, muta courant lobi ke problème moko électricité za yaki awa, ayaki po yako bongisa awa na ndako. Ayo yaka na l'action place ba visible ezali hôtel ba kamnyoso. Électricien akotaki. Eko suka boni. Ine Mike yo konanzela machine. Are you done? Aussi ici? Yes, I'm done. There's light in the house. Oui, na siri si courant eza jana ndako. Eza kimbango. Mina chambre nanga courant eza te. Oza sûr? Mina bongisi ya nyoso. So eza na chambre na hote na yako vérifier. Blessing. 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 Okay, you know what? Just go to the room, okay? Akeleka na chambre yango wana kuna. Upstairs. Akuna likolo na étage na droite. Hello? Allô? Yes, what is it? Électricien asengaki yo no na bongisi na zongisi ya courant nyoso no. Ozongisi courant mais na chambre nanga kuna courant eza te. Oza sûr, on a sûr. Ok, ça va l'accent na chambre yango. Oh, eza kuna likolo. E kotala pe électricien ngo net zaika yemoko mais c'est Ugochuku alatka tenir ba électricien ba technicien à se déguiser un peu mais zaika yemoko mais c'est Ugochuku. Tala ndenge zaki. Kokoma na kati ya chambre abani ko sala mo bisala sala moko wana. Ko bosa te madame Frédéric akufaki na double poison. E kosuka boni. Tozomona siko makamuni le salamaki. Abani pe nani ko bongisa courant normalement amati likolo. Nini nde salamaki. Tango bozo benga o technicien moko boyi. Aya osala musala ndao na bino. Oh, fa simba congélateur na bino. Oh, il fa simba na congélateur bilo ko lieza kuna. Ba mai na bino ko meleza kuna. Oh, il faut ya ko bongisa so courant so nini. Aya zo kota na ba chambre bon. Il faut mutu moko azala wana pona ko assister. Non que vous soupçonnez, non que on sala mabe mais il faut mutu moko azala wana parce que on ne sait jamais. Mokile za soutenir les ndenge za na kala. Makambo ekoma de plus en plus mabe. Nzokande Monsieur Ugochuku a réussi ça qui installé caméra na ya surveillance na chambre ya Monsieur Frédéric. Kokota na chambre wana permettait qui a installé caméra na ya surveillance. Ah, je vois. À partir de la caméra de surveillance wana a commencé à kolandela nyonso so leka na chambre ya madame Frédéric. Tant madame Frédéric azo uta ko sokola. Tant olata. Tant opakola mafuta. Tant monsieur Frédéric ozala. Tangu Zambe kasunga. Imaginez. Fouiller la chambre la bino ya yango ya. Ya yango fouiller la chambre la bino so ba yo ko lati la bino bo caméra de surveillance monté wana po. So ya bango sone za ka peut-être ba mona ba na état moko soki ya damu so ya ndenge nini. Mais peut-être il y a bino ce que ils ont plus qu'état Adam po na salité dans la chambre la bino. Ba po ils dans la chambre la bino. Ba salité en cadre ils dans la chambre la bino. Doti ils dans la chambre la bino. Ba filma ngo na caméra de surveillance. Dans ba boa ngo libanda woo! YouTube. I think Mrs. Frederick has discovered the Lord. Oui, mais We need to do something. non banga. True to our husband. Net ba komi ba découvrir diamo mingi vraiment il faut to sala mbang vont pona to bima na makamnyo so. De quoi est-ce que tu parles? I'm taking care of that. Ko banga tinga na uza soin nyoso. I will Okay? do something soon. Na ko sala quelque chose All très you need bientôt. to do is just go home. Et là il faut ça là. Respect you. Keneka ndako po mutu ta suspecter yo. Just follow the instructions. And Yo la naka mibeko na nyoso na la émission. OK? Okay, I'll be waiting for your instructions. Ça va na causer la instruction na yo. okay. Ça va.
tala ndenge zalaka blessing akela ko yebisa monsieur Ugochukwu que madame a découvrir jamo makamba belé lelo. Donc na komi obanga makasi ndako na onda ko banga te. Nyonso za sous contrôle, nyonso ekele malamu. Reste à découvrir. Tala ndenge kendaka. Jusqu'ici ça va. Live Mubiala. Ba film ya kitoko oyo eza na YouTube pe na chaîne na ngai ya YouTube, ou tapez Obed Blue Moeder sur YouTube, ou trouvez ba film ya kitoko, ba film ya Hollywood international, ba film nigérien pe ba actualité belé. Allô? Tango ekoki. Il faut être la vigilante. Avant la chambre na esiko. Okay. Zelaka appelle comme ça, au bouger le plus vite possible. Landa boke minyoso. Ah. Tala ndenge zaki. Blessing ayaka na poison. Biloko ya madame Frédéric ezaki wana. Bapesa ki instruction ayepe atie poison, atie moi poussière kaka. O eza passé. Tala ndenge zaki. Azongisa ipe très bien. Akei mbangu. But have you served her food late and been the last to have presumably seen her? I knew that won't be enough to nail you. Nayeba kete. We had to make a better plan. Kocha plan wana. Namona kete zaki plan moko zaki na ti suffisante. Zaki na sa su plan mususu ya makasi ya munene. Albete plan oyo bamona ke zaki suffisante. Esengaki so bacha su plan moko su ya munene makasi koleka. Tomoni blessing akota kisu na chambre. Ayako zwa quelque chose. Ezaki nini angola dabo ke minyonso. Makam nyonso kobosa te ezali lisolo. Tala ba document o blessing azwaki tozo na réalité ya film. Omoni sikoyo musika wapi kana koma kile ba plan na ngai. There's no way you can stop me. Ozomona ke ete ezala moyen moko te yoko pekisa ngai na makam na ngai. OK? Oza muketro koki jamais ko pekisa ngai. Jamais ko stopper ngai. Totala. I will defeat you. Nako kwesa yo nako mettre yo en défaite. Nako exposer yo na ba plan na mabe. Okangela ngai? It was a battle between Ugochukwu and Annie. Ezasiko bitumba entre Ugochukwu na Annie. Father. Ngana yo lokola mwana ya mwasi na papa. You or I. Okay, totala ko nana oganye. Yo to ngai. Oh ba yo koto mbangu. Nini ngwa? Oh eloko te. Na sola nanu mwa mukena tata oyo nazo benga tata na ngai. Ah, oh, eza ji. Okomela. Oh, Ani abimi. Oh, eza ji okomela. Mais c'est Ugochukwu talaka we mwana oyo juste. Eko suka boni. Bachela ke toujours arme. So bouge za nango. Na bango sala buzwa to olandela yo. Lisu na biso za likolo na yo. Ya likolo na yo. Balandila no animbango. Eko suka boni dans ce film. Suite na 16e partie. Na 16e saison. Toyeba Eko suka boni. Pona Ani, Eko suka boni pona monsieur Ugochukwu a recédé. En tirant kama kamango reste à découvrir. Ingénieur Posté, merci beaucoup à tous les amis à Glive, mon pote Jacques Kanda Jacques, merci beaucoup à tous les amis à Glive, honorable Merlin Kabouya, merci beaucoup, la Lovingwala, merci beaucoup à tous les amis à Glive, Zambe Afambola Bino, tukutani prochainement, la 16e partie à filmer Oyo, Zambe Afambola Bino, portez-vous bien, bye. Oui, salut à tous les amis à God's Love International Venture Glive en Seglen Zamba Pambola Bino. Partout vos amis na RD Congo na Angola pe na Congo Brazzaville bo sepela parce que Glive so sa poto aye li susu. Na série na bisto bandaki Adventure of Annie chapter 16.
aventure ya Annie, chapitre 16, saison 16, tobandaki na première saison, tina 15e saison, lelo ezali 16e saison suite. Et ce qui est intéressant, c'est que série yango depuis bandaki, eza kitoko makasi. Eza tellement kitoko. Olive Amechi, alors jouer la combat Blessing, Obina Wonji, alors jouer la combo ya Monsieur Hugo Chukwu. Eh bien, c'est parti. Na 16e partie. And I understand if you decide to back down. Non, comprendre. I mean, he's your father. Ani. It should mean a lot. Aza papa na yo na ebi ke azo representer mingi pona yo. Ndeni papa na ngoko za mutema abeboyi. That meeting me. Kokanisa peke. Komona ete kokuta nanga pe esali ata différence te na mutema na ye. Eza ka tondisa mina lokoso kati na ye. Calm down. Calme-toi, Annie. Ça va? I found my father. Na trouvé papa na ngai et na perdre ye lisusu. Pour ni vie n'engeza compliqué boy. Hein? It's all right, Annie. Ça va, Annie. You may have lost a father. Il se peut qu'on perde papa na yo. Mais trouvé to gagner ndeko mobali kati na ngai. Vous assure? It's a brother's promise. Ezali promesse ya ndeko mobali ko compter sur ngai. I need your help. Na posa lisumi na yo. Il faut to exposer mutu wana za mutema abe. Il faut to kata yena ba msala mabe wana zo sala. Aza raison pour laquelle na yaki na pays o na yako luka ye. Kasi sikoyo apoza bako yoka ye. Et ayoki pe makamnyosa na yebisi azo continuer ko sala mabe, puis asala ki mabe azo continuer pe ko sala mabe. Il faut to pekisa sikoyo. Et that's ko bitumba ya mwana mwasi contre papa na ye. Even if this Ani is the last thing I'll do for you. Ata soko eza iloko asuka ifona sala pona yo. Na sala ngo. Oyoki ngai? But first you have Kasi to premièrement, tell the full story. Tell us the story. il faut mettre biso ni solo moko. Discussion between father. Masolo bosola ki mbali entre papa na mwana bete biso ba détail nyonso. Ya onde go sunga biso to ba comment to sala. I will see this case. Et assure-toi na komemaka oyo kino na niveau nyonso esengeli. OK? Okay? Ça va Ani? Okay. Ça va? Ani eko yamba ye kapela kapo na bango. This is 50,000. Oh, is that 50,000 naira? Mean 50,000 to you right now. 50,000 mtu na otindile yango na compte na yo. Ba paye 50,000 cash, 50,000 ba otindile na compte na ye na bancaire. Oh, dépose te paye compte bancaire. Oh, bon place ni ba loyi compte bancaire il faut ka mutu. Plus this particular 50,000. Au pèse 50,000 plus 50,000 on transférer ça la 100,000. Bongo, oh etikala. Très bientôt, très bientôt. I told you to get what you can't trace from your partner. Kobo ça te na episode te oh yo on peut ça te zongo et pas partenaire na msu bo travailler na yi. Anyway, de toutes les façons, this particular one. Nazo anu ndamba mbongo. Do transfer immediately. Ça la transfert ngo sikoyo mbala mo nazo posa na mon alerte. Hello? Hello? Can you hear me? Ozoyo kangai? Good afternoon, uncle. Bon après-midi, oncle. Uncle, I've sent the money. Na Lukimbongo. Yes. Oui. Although it's not up to what you requested for. Bien que kokite oyo senga kim. You can start up with that one. Mais boko banana na oyo. It for now. Ok. Pour le moment. Son azui le reste na otinda. S'il vous plaît. Mbongo nyonso bazana posa ndambu te. Ah bazana posa mbongo nyonso. Bazana posa ndambu te. OK? Eza hôpital nanga te. Mibakozo na tamu ndambu no. Basala soki serma soki bien on est. Problem is this. Soki ya hypocrite wana. Te serma d'Hippocrate. D'Hypocrite te. D'Hippocrate. Ah. Who could you first be talking to for this long? Ah. Anyway, rifisa kono solana pe nani yango rifisa kono solana nani yango pona tamula yiboye na téléphone. Bon, de toutes les façons, what is it? You're sounding very worried. Ni yango net cause inquiète. Tozala obstacle na nzela na biso. Obstacle ni nani? What is it? Eza nini? Eza rifisa le poste. Post threats at me. Akomi kocheba menace makasi ringai. We need to take him out. Plus que nécessaire, il faut éliminer au plus possible. Il faut combattre le niveau wana. There is more to it than you know. Bien ça bakamususu ozo yebisanga te. I don't have to give you details of everything. Essayez la téléphone that person détail makamnyos na salaka. Taking him out is not a problem. Ko éliminer la problème te. You know why I am doing so. Kasi il faut na yeba pourquoi na zo éliminer. Na salema kama belé pona yo sans que tout na yo pourquoi zo salango.
Tu ne penses pas que tant que Koki Osa n'a pas fait faveur? Malamu. Quand c'est la masque, et ça malamu, et ça la digne, ya musalango na osala. Il faudra bien que ça vaille la peine. Ok, pour mes athées. Abi, il faudra bien que ça vaille la peine. Et Kosuka Boni dans ce film. Christelle Milandou, la chantre de l'éternel Christelle Milandou. Na Lyon, en France. Merci beaucoup. Ba film Kitoko Yangoyo. Également Audrey Nzama qui na Lyon toujours. Et Kosuka Boni tomoni baya bangona click o wapi basunga ani to ba protéger ka ani. You guys are here. Baya. So long. Nina umisibino. Time we talk without. Yeah, is ani nango buzo ani zo ba. You talk. Be final. Et ani nango. You should have known that before keeping me waiting for 30 minutes. Et enfin il fallait poser les comme 30 minutes, il fallait boyer ba ke boya bo ba. Bon, solo ngwa siko muni ba buzo ba boy. Ah boze. Come on, guys. I'm only talking about punctuality. Bah, il y a une ponctualité. Tu as qui est normal, vous avez arrêté. Tu as une ponctualité. Quel est tout dans la vie? Malamu. My client, Mr. Frederick, has decided. Client, Mr. Frederick, a décidé d'écouter la bino. He has a juicy offer. N'a pas la offre, moi, bien pour la bino. Offre, moi, bien. N'a ni bon ni. A l'ingini na retour. Ani. A la posa, pesa bino mbongo, bele bino pesa ani. Kids traffickers. Those are traffickers. That was the more reason why you wanted to give Annie over to me. Yeah, raison pour laquelle on pesa Annie et pas d'ailleurs l'autre fois. Naomi a raconté ça musala ngawa. Waiting, you want use Annie. But must utiliser Annie pour Annie. No, Annie is a prime suspect. Oyebi Annie a la suspect numéro 1 à kufa ya mwasi na ye. Et alinga pesa Annie na maboka la police. Pona ba enquête sengeli. Je la muke. Quel buzo ba oyo? Bon raisonner. Okati to ba mike buzo ni nangoyo. Ayo. Mwana muke na innocent na buzo ba kaza suspect numéro 1 à kufa ya mwasi na ye. D'abord kiza mituna bino bien. That is why we should leave this case for the police. Wana tele biso ya ronde sengeli to tika kango na la police na la ndaka mnyoso. I don't hear what you talk. Na yoki oyo lobby. We'll see him. To tala ya Now when I'm ready. So to komi pray. To yebisa yo. All right then. Malamu. Nandabo ke binyoso. Monsieur Frédéric atindi détective na yo na Mike. Asola na ba click na kapela. Na click na bango asola na bango de sorte que ya pesa bango mbongo ebele et en retour ba pesa e ani ba livrer ani. Est-ce que ba concéder ani? Abango batikala ki na responsabilité ya ko protéger ani. Kapo musu akufaka avant kufa asenga ke te babatela ani. Et kapela prometaki ke arobatela ani na makila na mobimba. Oh. I can see you about preparing something. Je vois ngola mbele ko moko ta délicieux. Oui. Wow. Actually, that is not. En fait, yango te meminga awa. I've come to collect the remaining part. Na ko zo le reste ya mbongo nde to yokanaki. You are going to come today. Olobaki obe anga ilelo. I said I should come myself and yango comme obenga te no lobinga mona ya pati to bosa ni refuse. Na ozila ko banakala. Na kanta ko zasu na posa mbo yango te na dépense yango na salela yango. Na kanta ko yasu ko luka mbo yango to changer vie na yo. Blessing. Zela ma muki. Quel buzoba ko lo bagena zasu na posa mbo yango te. Calme-toi. Na lobi ndika na zona mbo yango te sikoyo. Na gaspillage na dépense mbo yango po na kanta ko zasu na posa yango te to pa fo bosa ni. Bendenge na bima nenga pe na sepel somo muke na balolenge mususu parfois ponika ke noto saka contre-valeur na mais na kopesa yango na opesa zela na opesa yo zama muke azwa oza ni nanga ya bank na opesa yo mot de passe na bank ke sambongo comme ezate boinde bien apesi carte na ya bank carte électronique abi kende na distributeur automatique kende na optin de la yo mot de passe na la texto nanga wa toutie ok bimsambo comme ça to si na lamba moko ça va boino lobi bien l'état zo kuma so ba bongsa sapat so ni yango mutuka moko ye ko tout na sima nani na kati monsieur Ugochukwu e papa ya Ani
l'assassin partenaire ya blessing ekosuka boni. Mais c'est Ugochukwu atunaki anibia aye azu carte bancaire a récupérer yango. Mais c'est Ugochukwu atunaki blessing. Est-ce que ça est comme tout entre yona refuse à part on a yebi ono eloko ezala ngote. Nzoka ne blessing avant mais c'est Ugochukwu azoye na musala azaki mbe azaki ne koteka commerce toyebi sorta commerce na ko sala. Tout le monde attaque et sommes marchandises naturelles, nyozo zala ngo naturel donc ezaki ka bongo. Mais tant bazuye ba comme si moi la musala nanda comme monsieur Frédéric ba futa mbongo bien azoli epe bien azaki ne bien mais musala na wana mesala ngo atika ki encore ate parce que seulement que différence c'est comment se resala ngo ya ofele. On lia que oteka rapport patron zo somba na été. The work is done. Eh musala salami. Amos pa somba te. See you later. Tout le monde a nisima, musala no salami déjà. Amos paie les chauffeurs de son batel. A comment il est au kabila pas de poste. A comment il est au kabane bilan pas de poste. Koto to moni les deya ya o wapi bazana click ya kapela. La na boke minyoso. Moko ke ko suba la na boke minyoso. Nzambe na lola. Oh. Aye ko suba et puis caméra yeux liboso na yebita ti caméra ngati ka afongo le tirette ti mbamo bani pe ko na yebite juste scandale ngenge créé c'est même que tala le tala ye ozo la nyango awa ba moni refuse na kati ya full wana na kati ya poto na zo mutuka na kati ya caniveau ba yeux ba bimisi la ndabo ke binyonso. Oh Rufus, what happened to him? Rufus, Nine Comelier, vous trouvez où? Annie, calme-toi. Tu auras ma réponse, si tu as ma réponse, na minute, il faut nous attention médicale, mogo rapide. Nine Comelier, tu trouvé quand on a un caniveau, na terrasse qu'on a trouvé, Azaleka ya la wana. Nine Comelier, Rufus, mais là qui m'a saratoné nango. Nine Comelier. Ba criminel ba attaquer yebi sangai. Oh calme-toi Ani, ozo na bien ka ko lobate. Hein? Calme-toi, sans la mouka répondre yo. Hein? Bah comment ça les femmes mais à ko traiter? Don't even lose plenty blood self. À perdre même Akila. Guys. Ben, this guy needs serious medical attention. Yeah, oh, il faut attention médicale à mon non? They're going to call the police. Mais surtout qu'il est à l'hôpital, bah bien la biso la police aussi ma tête. Aza a raison. Can't take him to hospital. We can't leave him here. To comme mais à l'hôpital tu te comme petit gars puis à water. On va bani nango. We can't abandon Rufus. Tu veux quoi abandonner Rufus boité? So, what do you suggest we do? Oh, pour penser ce que tu as dit yango. Let him die here. To petit gars akufa awa. To kota na problème yani. I get one nurse friend, Felicia. Nous allons infirmière moko boyi. Na ko benga ye. Oui benga mbala mo benga mbala mo. Tenza to kotika Rufus akufa te. OK, to tika ka boté. To tika Rufus akufa ka boité. Rufus. Rufus. Ah, pe patron ko benga Rufus. 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 De poste. Rufus. Rufus. Oh. Rufus. 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 Oh. Zambe kasuma. Rufus. Ah, répondez, mais ani nango juste. Ingénieur Diane Kisola. Oh. Where is this young boy? J'ai nommé Azara pour Rufus. Rufus. Téléphone est légaté. Azara, t'es ani nango juste. Kotope blessing, ça toujours moussa na e. Blessing. Est-ce par hasard oyebi place Rufus azali? No, I haven't seen him, sir. Non, na moyen te, monsieur. Il faut dans la chambre na eto na. Azala na portail wana te. Na trouvé te. Anyway, de toutes les façons, come and open the gate for me. Il y a un fonds dans le portail. Ok? Et ceux qui a zongi yepsa be angai. Zela mumke. Zela mumke. Na meka su numéro no une fois de plus. Alors bien meka su numéro ya Rufus. Landa bo ke binyonso. Ta blessing ne otala so yeba ko to ke na bomisi. Na zo atteindre écouter na téléphone. Aza inatteignable na téléphone. Okay.
Bon, de toutes les façons, il y a un portail. Na téléphone, aza inatteignable. Et Kosuka Boni dans ce film. Charles VII, le jeune boss. Charles VII, Nazando. C'est da Kitoko, jusqu'à ça va, film à Kitoko Pelengi. La maison Amour de Dieu. Blessing, quand on l'appelle. Collège Pasteur Martin Luther King, CPMLK. Avec les plus jeunes promoteurs, Jamy Angoboy. But he's looking not to have any internal injury. That's a mess. Can you tell me what happened to Zana ba blessé beaucoup interne formaté boy ça va déjà. Infirmière, comment vous savez exactement qu'est-ce qui s'est passé? Similar or even worse injuries on a victim. Au moins ni. Sometimes you can't tell the cause as you talk. Tant mususu na bakaya boy, ça moi passe pour la la cause. Infirmière. He hasn't said a word. Hope all is well. Nana lobby l'autre, est-ce que je crois tout va bien? Na meki ko pesa qui si vraiment bien, je crois que ko sala musa malamu. Ya olamuka. Asi tango olamuka bo pesa bido ba réponse nyoso. Merci beaucoup pour ma infirmière. Oui, bien été dans la salle ni nango sans yo vraiment hein. Yango il faut se la bien là bateau, hein? Merci beaucoup. Et ça plaisir nanga ozalo kwa ndeo nanga mobali. Et so que singela sunga na ya sunga tout temps nyoso. Ok. Thanks ever so much. Merci beaucoup, infirmière. Hein? Please, Idris. Idris. Off. But I use the ATM to sort of the bills. Quel est votre ticket ou bien utiliser carte bancaire ou foot quelque chose à Sungaye. Ok, Idris, quel est réglé vraiment. Ah merci. Avant de saler mon peu pour un bon hôtel, na hôtel ka que ça le voit moi kindeko. Saler mon pour un bon hôtel, ça c'est que pour la libala. To pour la venir auto moins. Na ba ke binyo sok. Oh, ça Idris. Idris, Azamoko ya bato baza ba protéger Annie. Aye écoute na monsieur Frédéric. Hello. Ouais. Who will have thought Nana ko eko kanisa. good looking gentleman like Ke boga lokola yo. Victorious. Akoyiko za la criminel. Nzambe na ngai. Nzambe na ngai kindoki vomeza shwa. You bring me come here. No omeminga po no finga ngai. Hein? I don't see say you never already talk. Na mona za prêter, on a prêté ya koloba. Tango za prêter ko sola masola kitoko, nde koloba. Buzoba. Young man. Jeune homme, Idriss atiki. Oh. I don't mean any harm. Na za intention ko le mabete. Nza ka ko mo blague. Just a friendly conversation. Nza ka mo conversation moko amicale, mo lisolo moko ya amicale. OK? Kota na ntosola pardon. Don't get annoyed. Kostombokate. Oza sûr oza ko prière ko loba kota na no. Eko suka boni. DJ Chris Snake. I am told you have something that I need. Nayoka ki ete oza na eloko mo ngana za ngoposa. Nini ngo yoza na ngoposa? Well, bien. This girl. Is na fille moko? Young small girl. And then fillette mo ya pembe boye mundeleni moko mo ne ani. Ye bomaki mwasi na ngai. you have her. Mais na yebi ke boza aza maboko na bino. Some arrangement. Na za plutôt ça l'arrangement mo po bino bo pesa ngala fille ngala pesa bino mbongo. Okoyo ka moka boloba. Eto oyo ka malobezo bi mamno na yo. Small oyibo girl. Mwana na mundeleni ya muke. Hein? You hear yourself now, they use your head. You know, it is not mutu na malamu. Est-ce que mwana muke ba ko bo mwasi na yo? What I'm about to find out. Ya ngona za la poza trouver nanu. Bo pesa ngaye so bo pesa ngaye boni na koyeba comment est-ce que my boss talks. Oh mezate. If you want to boss say boss nga lobi. What? Soko za la posa ya fille yango il faut futa 10 millions. 10 millions on zongo wapi? Mbongo bele bongo. Anyway, de toutes les façons, give you 5 millions. Na ko pesa biloko 5 millions c'est tout. 5 millions ya suka yango wana. Na mona za prêter ya oloba. Ozaki prêter ma solo. Come. Ya kate, ya kana nute. Like that. Kaya boye, yo za kanga trop hein. Na la tante ya uzoba, ona za la tante ya uzoba. Ah. Bien. You look at it now. Bino pe 10 millions za mbongo 5 belé. million is too big. 5 millions za dia belé. Pona muto bana ba faire na vie. Tout ce que 5 millions boko panda ba faire na vie.
So I pay you 5 millions. Oh, millions go sell. O comme le ba faire à minene na 5 millions d'ailleurs. We never really talk. Na mo za poete ko sola. On a sala nga calculer ba faire pour la sala. Mo nga za poza fonga la digal. Na fonga la boutique te malewa. Uzoba. Idris. Idris. Okay. Ça va te. Ah. I'll give you the. Na pesa bino. Boy ninga na linga ka